Tengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Tengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Tengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Tengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Banda sena jantotela, na boma pena matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, lekangambo ya pasa, kati Angola, kota na Gabon, bandimi bakombato. Ngengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema peotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Nengo yo tokobola, tambola mboka nyoso, telema peotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Na poto tina Bruxelles, Converse tina Liège, Kitana mama Paris, Italie, Espagne, Portugal. Ilombese bana Gaza, bandimi bakombato, banani bakodute, nandema ya kombato. Nengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Nengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Bandeko balandi nyonso balandaka emission bokoka bayindo tika ete nzamba pambola bino esika nyonso bozali mbote esika bozwami ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumu kimbango ya solo tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo na biso etali mboka ya Kongo. Lelo ya solo emission ya lelo toyambi bongo moko oyo azali bongo résistant munene na kombo ya Bobo Congo. Bobo Congo azali bongo vice-président ya CCDP pe azali fondateur ya CCDP. To sepelaki toyamba ye po te ya solo totuna ye mituna na makambo oyo azali koleka na kati ya résistance boyebeki ya solo résistance ya ngonde simbi makambo ya Congo na diaspora po na libération ya Congo yango bandeko tomonaki tomeka kotuna ye mituna ebele tozali nango tokosola mingi baaktualité na makambo etali résistance pe tokokota mwa moke na makambo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Mbote Bobo Congo. Matondo mingi Bobo Congo toye kokuta na yo ba actualité ezali belé mais yambo to kota la muzindo ya masolo to lingi toyeba opesa biso santé ya CCDP boni santé ya CCDP. Merci mingi papa ya potena ya no la émission na yo dalinga na question na yo pardon dalinga na rectifier. Donc, Olobi qui est beaucoup, oui, c'est vrai, Nazali vice-président, Olobi Nazali fondateur, non, Nazali Moko, il n'y a pas fondateur, il y a CCDP. Ah, ok. On a Koloba, il y a santé, il y a CCDP, ouf, qui toque, Ndenge Bara Bajen, il y a Kichata Barabaka. Donc, santé de mes alliés bien, Toza Kokola, Moni, Toza Kokola, Tobotami, Moki, Toza Kokola, le Le 21 mai, CCDP, donc, ça 7 ans. Donc,
ekoli eteli mpenza na mosala oyo eza komonana na terrain CCDP eteli na mosala CCDP ekoli yango bomoni bato baza kobamba mabanga likolo ya CCDP parce comme CCDP komi manga oyo eteli likolo ya nzete. Merci. Matondo mingi ya solo manga ndenge balobaka ke babwakaka libanga esikaka manga ezali ya kotela nde tokoki koloba ya solo ndeko Bobo Congo likambo ya CCDP ezali kobenda mwa singana ya diaspora bato ebele bazali kotelemela bino bandeko ya CCDP tolingi toyeba nanu eske CCDP yo lobi eke yo ozali moko kati na bafondateur ya CCDP me bato ebele balobi ke CCDP ezali Papa Ngwanda moto asalaki yango me tolingi toyeba me kana koyebisa biso eske CCDP ezalaki fondé par Papa Ngwanda. Papa Ngwanda molimo na ye mpe malakimi esika azali nazali koloba lokola yo tolinga papa tolinga koloba yango te me na korépondre mpona respect ya bandeko bazali kolanda biso. CCDP esalamaki na initiative ya ngai moto naza na bino lelo epui na ndeko na biso mpe président na biso Odombo oyo napesi ye mbote esika azali nde totambolaki tosalaki makanisi totamboli tokei na baprovince tosangani na bandeko mosusu na lisungi ya bandeko mosusu nde toye kosala CCDP. CCDP n'a rien à voir na Papa Honoré Ngwanda. Papa Honoré Ngwanda azalaki ata na ebandeli te ata na suka te c'est Papa Honoré Ngwanda mais biso CCDP esalamaki na idéologie donc ligne de conduite na biso ezali idéologie oyo Papa Honoré Ngwanda azalaki kopone, c'est-à-dire la résistance, c'est-à-dire l'occupation du pays et que nous devons lutter pour la libération du Congo. Tout ça, na idéologie moko na Papa Honoré Ngwanda yango to partage yango pe na bandeko na biso ya Apariko. Apariko oyo ya solo, Apariko oyo te ya lelo to miba mosusu bazolandaka soki yombi. Ouais, bon, bato ebele balobi ke CCDP Papa Ngwanda moleki ya Apariko komaki bato bakomeki kolongwa ebele yango amonaki asala eloko moko susu neti mwana ya Apariko abotisa eloko moko ndenge tomonaka baorchestre ya Viva la musique ezalaki Viva la musique ekomi nouvelle écriture est-ce que ezalaki ndenge wana te? Na mokuse ndeko na Kongo ndenga etikala kosala mabongo te nakoki kosopa soki likolo ya mémoire ya Papa Honoré Ngwanda te. Papa Honoré Ngwanda ayebaki likambo ya création ya CCDP te ayebaki yango te adécouvraki yango mpe kaka na baréseaux sociaux lokola bakongolais nyonso. Merci. Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso tozali kokoba na vice-président ya CCDP na PCP mbote na colonel Odombo oyo azali bongo président ya CCDP ya solo bandeko tozali kokoba na Bobo Congo. Bobo Congo tokotelema nanu wana topesi mpe mes condoléances na famille ya Papa Honoré Ngwanda Nzaboko Atomba oyo atiki biso oyo azalaki bongo moko oyo atelemaki kati na likambo ya résistance kati na biso awa na mokili ya poto. Mais Bobo Congo Papa Honoré Ngwanda basango ezali koya na moni osite pe yombi yambo te tokota na motuna mosusu. Alors yombi oyo azali professeur azali kuna na Corée na PCP mbote mais ndungu eza koya mingi yombi azali koatake résistance yo ozali moko oyo ozali ke ozali moko na kati ya résistance mpe ozali moko oyo ozalaki mpenza proche na Papa Honoré Ngwanda pe na colonel Odombo. Alors professeur yombi ndenge nini bango bazali kotelemela résistance pe ya Pareko oyo ezali bongo mouvement ya munene ya Papa Honoré Ngwanda do parti oyo tozali koloba Apariko likambo nini ezali koleka entre yombi na résistance mekana kofongola biso eloko wana? Papa likambo yango ndenge ezali koleka nakanisi moto na moto azali kosala analyse na ndenge na ye parce que eloko moko elobami te ata ye moko Monsieur Yombi, tobenga ye Monsieur Yombi, mais na kombo ya solo ezali Monsieur Tona Lukaku, alliance ya professeur Yombi. Ata ye moko atikeli koloba. Ah bon, kombo ezaka Yombi te?
alliance yombi. Ah bon, donc ezali première fois toyoka kombo wana toyebaka te. Ayebi ye moko likambo naza koloba. Ayebi ye moko likambo naza koloba. Alors eloko oyo aza kosala alobi yango ayebi yango te. Mais babenga yango na économie babenga yango OPA. Atie OPA sur l'appareil. Omoni ndenge tolandaki mikolo eleki Katumbi alingaki azwa IDPS. Ndenge yombi baza kosala forcing azwa mpe apareko. Aza kosala yango avec l'aide ya bamembre mosusu ya apareko. Omoni apareko ezalaki na bamembre ebele mpe bazalaki besprit faible. Po baza siko besprit faible wana nde bango baza kolanda bavandi na papa nokota bambula na bambula mais bango baza kokanisa mpona bango iloka yombi aza vendeur d'illusion baza kokanisa ke soki balandi yombi akosalisa bango akosikola Congo parce que yombi aza soki na carnet d'adresse parce que yombi akomikila bango mbongo soki tekeli wana bango moko bayebi pourquoi azosala yango naza na bango te na koloba un peu plus te mais eloko nga nayebi tout est parti nyonso ebimi na réunion moko bazalaki na yango na kati ya pareko esika ndeko moko na kati ya pareko bato nga aza kobenga baesprit faible oyo bayebi nanu te idéologie bayebi te pourkoi babundanaka pourkoi bayaki na kati ya pareko moko na bango atunaki ayebisaki na mama Kabibi ke biso ye mpo na ye akanisaki bazwa professeur yombi oyo deja azali kutu membre ya pareko te mais batya ya koma mokonzi ya pareko na place ya papa André Kwame mama Kabibi arepondaki ye nazotiango nyonso tuna baguillemets mais lokola nazobalingala mama Kabibi arepondaki ye ke bosambale nanu te mpo yombi ye moko aloba na baémission na ye ke ayebani na George Soros donc azali moto ya George Soros bosambale te sikoyo George Soros biso baafricain bapays mingi ya afrique bayebi George Soros le milliardaire américain George Soros oui George Soros na bambongo na ye mosala na ye asalaka mingi ezali kodestabilize barégime ya bapays africain kodestabilize barégime ya pays africain George Soros mosala na ye ezali kodestabilize barégime ya pays africain yombi asiliki makasi po alingi te bakangisa nkombo na ye na George Soros parce que George Soros adestabilizaka barégime africain sikoyo ngai nalobi te ke yombi aza moto ya George Soros nalobi yango te mais naza komona yombi eloko aza kosala ndenge aza kolinga destabilize adétruire résistance azosalaka mosala moko na oyo George Soros asalaka na bapays africain mais nalobi te ke yombi aza moto ya George Soros mais sikoyo soki totali bien mais ye professeur yombi bobo Congo ye aza moto ya pareko te mais ndenge nini akokoma président ya pareko to akoma président ya résistance tokoki koloba akokoma yango ndenge nini est ce que bato baza kocomprendre te nayebi te pourkui bato yango nazosenga na bakongolais toyeba kokanisa mais likambo ezali ke na kati ya pareko eza na bamembre mosusu ya kala na bamembre mosusu bazali mpe nano na kati peut-être basali front baprofite na liwa ya papa ya Honoré Ngwanda lokola bango nde nalobi baza baesprit faible yombi ndenge asalaka bavideo azokoloba ngai nayebi ngai naza boye ngai nakutana na badadi ngai nasali boye nde bango bakomi lelo kosoutenir yombi bango nde bazokozwaka bamakambo na ya lokuta na ya solo batiaka na monoko ya yombi asalaka bavideo babetaka maboko bango bapartageaka batiaka bashene donc makambo oyo nyonso mingi eza koleka oyo lelo ebele eza kokuta epai ya bandeko na biso ya pareko oyo mingi eza kobima eza bakuta epai ya bandeko na biso ya pareko na groupe ya bamisusu baza awa na France awa oyo nakoloba kutu mingi te bamibengaka mpe barésistant bango mpe bameka babunda basala nyonso to bacréa baassociation balongwa na association oyo bakenda oyo balongwe na oyo bakenda oyo batamboli bakokaka kaka komata te bazomona CCDP eza komata ezokuma bango na ndenge ya kosakana te sikoyo bakomi mpe koleka epai ya yombi bapesaka mpe maloba ya lokuta na nini mpo babambaka CCDP mabanga mpo baboma résistance. Mais est-ce que Bobo Congo résistance ndenge ezali wana lobi tokokozwa mpe président moko te na kati ya diaspora ta mosusu yango ezokopanza mpe makambo ebele te tokokutana mpe na président moko te akoma président ya résistance. nazali koyebisa bandeko na biso bakongolais baza kolanda biso résistance yango moko eza nango na likambo te eza na problème te
tozali kotravaille toza mpo barésistant baza ebele toza na barésistant na Belgique, na Afrique du Sud, na Canada, na Australie, baza partout dans le monde. Et que puis surtout, c'est vrai que nous sommes des résistants, mais nous ne faisons pas partie d'un corps homogène. Bato toza kobundana ndenge na bango. Mais surtout tozoluka objectif moko. Le blanc na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, barésistant bakomi mpe ebele toza komona ngo. Donc tokoki mpe biso un jour tobimisa mpe moto biso tokobimisa na likolo oyo asungi mpe Congo akambi mpe Congo na ndenge na vision selo bavision oyo selo bavision oyo toza na yango ebele. Mais nous surtout ezali misala oyo esalamaka ezali misala oyo bato na bato basalaka notamment papa Honoré Ngwanda abandaki kosala ya kosangisaka bato tosangana ta bango baza na pancarte bango baza na pancarte tosanganaka tosangisaka bamakanisi na biso mpo toyeba kokende liboso. Donc résistance eza na problème moko te nde basorokio nde baza koluka kocréer baproblème na kati ya résistance mais résistance eza na problème moko te. Donc tolobake bato bazalaka na pareko banse ya pareko ya kala bango basangani na bamouvement mosusu oyo ebimi déjà bango nyonso tute un certain nombre baza peut-être moke baza peut-être très minoritaire nayebi te mais un certain nombre bamembre ya pareko nde bazali kosoutenir yombi na entreprise na ye ya destruction. Et puis na bandeko mosusu bazali awa ya mwasi moko ya mibali mibale baza na France awa oyo bazalaki lobi bakosoutenir bafrance citoyen basoutenir Jean-Pierre Bemba basoutenir nayebi te so bapoliticien nini Albert Moleka lelo bakomi sikoyo kosangana na yombi po bazokanisaki so basangana na yombi nde bakoyeba koboma CCDP bazolota matondo mingi ya solo bandeko na ngai boyebi ke mouvement CCDP ezali mouvement moko ese eyebani makasi donc makambo ebele mais bobo Congo mutuna mosusu ezali toleka na mutuna mosusu mutuna oyo tolingi totuna yango toyebi ke le 28 dernier oyo toleka bozalaki bongo bafundaki bino na tribunal na Paris kuna alors tolingi toyeba parce que bato ebele balobi ke convocation wana ezalaki ya muniato nde tokoki koloba tobenga ngo na lingala mpenza balobi ezalaki ya muniato bato bazokondima yango te. Alors tolingi yo en tant que vice-président mekana koéclaircir biso convocation oyo bato bautaki epai na epai na France partout ti na mboka libanda bayaki kuna po te ya solo basoutenir CCDP mpo na likambo tali mboka Congo bafundaki bino na barwandais nde tokoki koloba Rwanda afundaki bino mais bato baza koboya yango balobeki ezali bosalaki je mpo bozwa babesi na bino na YouTube nde tokoma komona bato nyonso tu bakoma kaka YouTube bakoma koluka mbongo estce mekana koéclaircir biso convocation wana ezalaki ya muniato to ezalaki mpena ya solo. Na mois de juillet il y a 2020 ndeko ekulutu na biso Dr Mukwege prix Nobel de la paix asengaka na communauté internationale basala balamusa rapport mapping et puis créer un tribunal pénal international pour le Congo. eloko wana esalaki makelele na makelele oyo esalaki bamisu basoutenaki yango bamisusu baboyaki yango na makelele wana esalaki toyaki komona James Kabarebe oyo azalaka militaire ougandais aye kokoma rwandais aye kokoma chef d'état major ya Congo congolais donc Munyarwanda sikoyo azonga rwandais. James Kabarebe asalaki émission de la télévision à Bango a menacé Dr Mukwege de mort. Tu dis comment dans la cas de la semaine, Vincent Kariga, oyo azali ambassadeur ya Rwanda na kati ya Kinshasa, oyo pe lobi azalaki pe congolais, ami benaki pe Munyamulenge, azalaki congolais,
avant Kagame à reprendre avec les Congolais, avec les Mounyarwanda, parce que Botami a collé la Katazaï. Ayaki a tenu qui va propos au mission Sotoyebi à minimiser le nombre de morts, il y a un massacre au Bango Basalaka. Et puis à l'ennemi à Bouzoba. Si on biso ba Congolais, biso CCDP, donc il faut tout manifester, tout senga un sit-in, liboso ya ambassade ya Rwanda, pour apporter soutien à biso na Dr Mukwege, et puis pour dénoncer le massacre où ils ont salamaka na ngambo wana ya mboka na biso. Donc na ba Kivu et puis na Ituri. Tout ça qui est manifestation wana. Na quatre manifestations les gens qui na ba banderole. Ba banderole les gens qui est belé. Ba tuwana ba moni ba banderole wana bakangi ba photo, bazu ba film bakangi ba photo, ba kei ba saisir. Donc neka ba tuno so bayaka na ba banderole na bango na ba marche ko na ba sitting. Voilà. Ba tuwana ya ngambo wana bango ba yi bakangi ba photo pe soki pe bazala kana ba congolais na bango ba sala bango kusala. Ce qui fait par exemple que tout le monde a capable de la manifestation de la mais dans le moment où on a parce que les instructions en cours ici ok bango bakanga ki bakangi ba photo banini yango bakendaki nango ko saisir nango justice ba saisir justice procédure ezalaka bakei bamoni procureur il y a palais de justice il y a grande il y a grande instance il y a Paris. Grande instance, voilà. Procureur, pas à mettre dans l'enquête, à Pessi, en haut de la police judiciaire. Bâtiment de police, direction régionale de police judiciaire, et là, quand on a le même bâtiment, là, et là, on a parlé de justice. À Pessi, police judiciaire et même l'enquête, voilà. Et en haut, on a le 2 avril. Dans le 2 avril, tout ça qui convocation. Convocation, il y a des bisous n'ingénieux. Téléphone est sonné. Ndekomoko ya mwasi na buna suka ya téléphone a bengi président Odombo. A tuniye yonde monsieur Boye, il a dit oui. Est-ce que oyebi ni komba CCDP? Il a dit oui. Ozana na CCDP, il a dit naza président. Bon, tout ça na convocation moko awa. Tout ça kotinde la bino bafunda ki bino pona boye. Mais dans la convocation, nous avons adresse la question adresse mail, nous avons la convocation. Donc, pardon, après si adresse mail naïe, privé, après si adresse mail. Maman a atteint adresse mail, atteint convocation. Maman, il y a Mundele, il y a française de tout le monde. OPG, ah, ok. Attendi convocation, l'adresse mail ya odon. La carte convocation na yeti atwafet negi la kamel koye komi ikolo et puis komi na seke na pièce jointe na kati. Document eye to moni ndenge zali soki olingi na kotindela yango ola kisango pa ya ba ola kisango otango na site na yo. Document eye pièce to meka kofungola pièce jointe na kofungola te. Yaki le 2 avril. Tout de suite, dans la convocation est commis 10 minutes après. Tout ça qui a rendez-vous dans le colonel Odombo, tout le monde quelque part à Paris. À la liste de la convocation, tout le monde a confondu la convocation de la maternité août. Biso, Tobandi, Kolobeda Yango, après Sima, Tobandi, Kobenga, maman, le pote Ibisaï, qui convocation a pièce jointe là pour fondre la maternité. De saisir avocat, avocat a continué à contact dans l'OPJ, mais a eu une lisusu convocation, yango oyo momoni, oyo izotambola dans les réseaux sociaux. Papa n'a gaï kombalela. Na mboka oyo tovandi, ba oyo bavai na mboka oyo bayebi, ki soki oza na tiki ya tri, osobi tiki no ya tri, osobi na mbongo. Au matin, mais au composté à monter, attends la tri, attends la bis, au composté à monter, c'est pas contrôler ma monu au kanga. Oui, bah au kanga, oui. Basala kaba, benga monimi, basala kaba, vignette et assurance et moniato. So côté la police, bah au
Pénal, voilà. Sikoyo, bandeko boza koyoka biso. Bokanisa kaka image na kati ya France. Toza na Kinshasa te. Toza na Wewa te. Toza na kati ya Kinshasa. Na kati ya France, na mboka Paris. Bato moko bavandi. Bozwi ba document, bosangisi bozwi logo ya police bobambi, bozwi signature soki ya nani botie, bozwi numéro ya téléphone bobambi likolo, bokomi police nationale bobakisi bofabrique convocation ya lokuta, mais na Congo ya la police. Eza document ya lokuta. Bozwi document ya lokuta wana, bopublie yango na ba réseaux sociaux. Bozwi sikoyo document ya lokuta wana, mpo na nsima ya document ya lokuta, bobengisi na yango bakongolais mpe baye pe ebele le 28 na liboso ya DPRJ. Bato batondi ezalaki manifestation te, ezalaki manifestation demandé te, esalami à l'improviste. Bayebaki teke bakongolais bakoya wana ebele, bamoni bakongolais baye ebele. Préfet de police de Paris atindi baservice 14 camions eya ko encadrer mpe kodisperse bakongolais bazalaki wana. Sikoyo baauteur ya document wana ya faux wana oyo basali faux et usage de faux baye bakoti na kati ya DPRJ. Quand on compte na kati ya DPRJ ezali site moko stratégique, okotaka kuna te okotawana pièce d'identité na raison oyo oyeli bayaka te oyo ngai naye koluka moto okoti te kokoma wana eza na 3 barrières avant koma na accueil, 3 barrières pour contrôle avant koma na accueil. Oyela faux document na yo bokoti na kati ya faux document wana sikoyo police abimisi mbongo na ye privé ya place avandaki baservice badeplace baservice 14 camions bapandi bato bino mpe bato bosali yango bobimi na bino balembe ti lelo bien ke bimi document ezotambola bien ke ezosala makelele bien ke bakongolais bazobengaka kuna ebele bato basali faux et usage de faux ti sikoyo baza inquiété te. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc tolobaka ezala yango kaka bazolinga badiabolize CCDP parce que c'est incroyable convocation. CCDP ekoli eteli bato bakomi koluka babamba yango mabanga gratuitement. Convocation tokendaki na convocation bayoki biso papa na olobeli komoko donc bango mbala liboso nakanisi avocat na biso aolimbisaka na kati wana esika bayoki biso batie video oyo ya manifestation wana eza na ndeko moko na kati aza koloba congolais place ozali zwa munduki zwa lichette zwa mbeli ata libanga soki omoni bato wana na accident otanga Congo TV bocomprendre soki omoni bato wana boma ye boboma bango baboma bato nini baboma bino bato ya CCDP to bato nini soki omoni barwandais mais ezali parmi bagrief oyo babiloko oyo bazolanda biso atake baorganisateur ya manifestation wana mais naza koyebisa yo ndeko oyo alobaki bongo ndeko oyo ayaki na manifestation wana azwaki micro alobaki babiloko wana azali parmi bato oyo baza kosalela biso lelo campagne abandaki deja no bokende te eza lokuta bazokosa bali basala bese aye le 27 wana ye nazali anga moko naye nakomi na koti na kodokute na commissaire ma basesede pena lokuta babi kutu mutu akoya akolia mandi boya te le 28 toye tokoti azongi na poko asali bezo boke bolandi wango kuna olie kutu bokende kuna data Tshisekedi bino bozolanda boya kokomisa mu individu bozomona kimotema mabe ya moto bozomona kinduki ya bato yango wana mais biso toza kokufa te mpona maloba oyo ye asalaki mpona maloba oyo epe ye atinaki yango mpe mosali biso toza kokufela mais donc tolobaka convocation oyo batindeli CCDP ezali à cause ya maloba ya ndeko wana oyo ye alobaka jour ya sitting wana na liboso ambassade ya Rwanda. Entre autres, parce que na convocation baconvoqué biso balobi ezali mpona banderole oyo bakomaki les nazis tuti les nazis tuti extermine le peuple congolais et le monde c'était. Donc cause ya convocation wana yango oyo batiaki likolo ya convocation comme raison principale ya plainte ezalaki yango mais oyebi ntango batundaka baquestion batundaka mabebele makambo ebele voilà batundi mpe sikoyo na maloba parce que bape batiaki bamotif batie incitation à la discrimination incitation à la haine et consort
na kati ya ba question batuni pe na ba question par rapport ya maloba ya ndeko wana. Mais biso sikoyo soza kokufa me ndeko wana bazali parmi baoyo bazali kobaka biso babamba. Lelo oyo likambo esili te bayoki biso tokendaki kuna police judiciaire ayoki biso bakozongisa rapport epai ya procureur oyo apesaki bango mission basala enquête wana procureur ye sikoyo moto akoyeba kodeside soki ekozala non lieu ou bien soki bakopoursuivre biso toki na tribunal wana toyi bango na jours à venir. Matondo mingi ya solo bandeko pe balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo bos abonné massivement na Congo Alenga TV bandeko na ngai ezali pasi pe mawa mingi biso ba congolais na bandi koyoka bobo Congo makambo ya lobe sali pasi bandeko convocation soki batindili bino convocation a na poto bandeko ya munia to ezalaka te parce que o elekaki ya CCDP biso nyonso toza libanda tomonaki yango tomoni ndenge police aye ko encadrer ndenge bato bayaki libanda ya tribunal wana bandeko soki ezali convocation ya mabe to ya malamu te bandeko na ngai jamais ekoki kosalama ndenge tomonaki wana donc na poto jamais puis bakoki mpe koya mpe na tribunal te parce que ezali faux convocation to bango bakanga bango mbe lelo tokoloba boye nde toza koloba mbele jamais bobo Congo to odombo tokomona bango libre bazali libanda donc bandeko mpenza bakongolais ezali mawa pe pasi mingi bandeko to changer ezali mawa na koyokana te boye mboka na biso pe yango moni baza kosaka na biso parce que toza na toyebi bakosala basekret te pe tolinganaka te toyebi makambo ebele te bandeko ezali mawa mingi ya solo bandeko tozali kokoba na vice président ya CCDP ya solo bobo Congo mutuna ya suka susu tokotuna yo mpona makambo etali CCDP po tokota mwa actualité ya moke na makambo etali mboka ya solo bato ebele bazali koloba ke Armand Tungulu oyo lelo aza susu na biso te que son âme repose en paix na pesi mpe molongani na ye mbote esika azali balobi liwa ya Armand Tungulu ezali bongo papa Honoré Ngwanda mutu asalaki ke abomisa Armand Tungulu donc soki Armand Tungulu lelo akufa ezali bongo nkondo papa Honoré Ngwanda po aza susu na biso te mais yo atanke ozali vice président ya CCDP grand résistant mekana ko éclaircir biso likambo oyo po eza kolobama mingi est-ce que liwa ya Armand Tungulu nkondo papa Honoré Ngwanda azalaki impliqué na kati ya liwa wana ndeko na biso Armand Mudiandambu Tungulu wana kombo na ye ya solo wana Armand Mudiandambu Tungulu kufaki babomaki ye na Kinshasa na 2010 en tout cas molimo na ye kasi ezali pema na kimia ta soki na ntango mokolo ya kufaki tomonaki papa Etienne Tshisekedi akendaki kotala famille tomona Félix Tshilombo akenda mbala mingi kotala famille apesaki mpe promesse bapesa bapromesse ke un jour soki passe après na 2010 avant baélection ya 2011 papa Tshisekedi apesaki promesse ke soki azwi mokonzi akolanda likambo wana me lelo oyo ndeko na biso Armand Tungulu depuis akufi ça fait lelo 11 ans na aza ata na certificat de décès pamba te ata certificat de décès pamba eza te mais moto akomi lelo président azali parmi bato oyo azali moto alakaki na mama filo na bana ke akolanda likambo wana nakangi parenthèse papa Kongo Alenga likambo tuninga nayokaki yango nga moko na matoi na nga na émission epai ya ndeko na biso Dino Will na États-Unis alobaki yango ke Armand Tungulu akufaki mpo alandaki papa Honoré Ngwanda na Kinshasa abambaki libanga na cortège mpo akanisaki barésistant ya papa Ngwanda bakobima soki ndenge nini soki 5e colonne na papa Honoré Ngwanda bakobima likambo nakoloba yango na kombo kaka ya vérité nakoloba yango te mpo na dénigre to nabebisa lokumu ya moto na kosala yango te me nazoloba vérité ndeko na biso Armand Tungulu Mudiandambu
na vi na ye ya kala azalaka na mwana mwasi moko babota na ye bana mibale na Belgique, mama Nicole. Esika kabwende mama Nicole aye kokoma na mama Philo oyo biso nyonso toyebi na kotala lokola mwasi ya Armand Tongo. Mais lokola bacouple ezalaka mpe na baproblème nango na katikati moye tokota na mozindo eza te mpo toyebi te na libanda esalaki ke couple wana ezalaki mpe na baproblème ya makasi. Ndeko Armand Tungulu akomaki na fiancé na Kinshasa. Armand Tungulu akendaki Kinshasa abongisaki makambo akende kose présenter na famille ya fiancé na ye wana. Abimaki mokolo wana ayaki na komi ya Lingwala ye na fiancé na ye na jeune moko kombo na ye Blaise. Donc wana atiki mama Philo na Bruxelles. Atiki mama Philo na Bruxelles akei na Kinshasa akekobala. Combien de jours wana avandi na terrasse ye na fiancé na ye wana na jeune moko kombo na ye Blaise. Tu me conseilles était Blaise na kanisa pour moi awa na France. Na jeune moko kombo na ye Blaise. Avandi na ye bazomela na bango okana bango bazomela na bango bavandi. Ayebaki te esikani eloko nini ekoya. Pembeni ya balabala 24 novembre. Pembeni ya wenzi oyo bato bayebi Lingwala bayebi wenzi oyo tobenga wenzi beswime. Bavandaki pembeni wana cortège ya Armand Tungulu ya Kanambe eza koleka. Cortège ezalaka molai eza koleka. Armand Tungulu lokola aza na makila ya résistant fure mwana matete. Na se ya kanda. Oyebi otelemi cortège ozo kozoka kanda yango soki ozata na munduki ata na bongo ata na nini ata libanga ata masasi obeta. Armand Tungulu azwaki azwi lilala na maboko ya fiancé na ye azwaki lilala abambi lilala oyo bato bakabambaki libanda non abambaki lilala ezwi na voiture moko na cortège wana. Cortège eleki ye bakimiti avandi na ye cortège eleki baye kozonga ntango bazongi bakuti ye wana na terrasse bazwi ye bazoki mpe na mwasi na ye nani bakei ape mwana mwasi oyo nandeko naleki wana Blaise bango balashaki bango apres bazwi ye bakei na ye. Esika bakendeki kotortire ye ti moto apesaki ordre baboma Armand Tungulu ezali un certain général Mbanza. Général Mbanza azalaki kutu na Kinshasa te d'après bainformation na biso bango kuna bakangi ye baza kotortire na ndenge ya kosakana te baza kotortire ye. Mbanza azalaki na libanda azalaki wana commande ya garde présidentielle babengi yango GR abengi bato na ye likambo nini ipare motaliboma moko ipare combattant moko ebi ntango wana combattant ezalaki na club ipare combattant moko abambaki libanga na nini azali awa boyeloni bozozela mpo bosilana na ye nde basilanaki na Armand. Général Mbanza moto apesaki ordre baboma Armand. Vérité eza yango wana Armand akendaki te to alandaki papa Honoré Ngwanda non. Mais comment baza kocite kombo ya papa Honoré Ngwanda? Ndenge moko mpe lisusu ndeko Tino Wina ye kobakisa ke Pasteur Coutinho akendaki Kinshasa akoma boye mpo alandaki papa Honoré Ngwanda moto atindaki ye. C'est faux. Pasteur Coutinho aza na boye azali na Paris ezalaki na 2003 na bosali te Pasteur Coutinho ntango alobaki akende Kinshasa biso bato tozalaki kobondela ye komeka kokende te y compris papa Honoré Ngwanda kokende te Pasteur Coutinho akendaki Kinshasa moto apesaki ye bagarantie ezalaki Jean Pierre Bemba ntango wana azalaki vice président moto azalaki gouverneur ya ville ya Kinshasa ezalaki tonton Kimbembe oyo akoma uti kokoma PDG ya Onatra banini ezalaki ntango wana gouverneur ya ville ya Kinshasa. Papa Coutinho akomi na Kinshasa asali ekiliti na ye na stade du 20 mai baye kokanga ye ntango baye kokanga ye na ye gouverneur wana tonton Kimbembe ayaki ti liboso ndako esika bakanga ye Coutinho esika ye kuta alobaki ke na bosana yango te tolandaki na RFI biso nyonso tu na 2003 na tika nango na kati ya motunanga esika ye gouverneur wana tonton Kimbembe aza koloba Coutinho alobaki ke mboka oyo ezali dirige na bapaya ye asali mouvement sauvant le Congo mpo mboka eza na bapaya lelo oyo ifalakisa biso bapaya nini badirigaka Congo alekaki na RFI. Mais lokola ndeko na biso Tino Wina oyo balanda bemission na ye bayebi yango azalaka na animosité moko boye epai ya papa Honoré Ngwanda nayebi te soki mpo na nini azoprofite mikolo oyo adeverse haine na ye
et pas ya papa Honoré Mwanda. Le quoi papa Honoré Mwanda dans la capé, pendant qu'il est très proche là de Odombo et puis dans CCDP, à 20% de capé, comme papa m'a du colère CCDP. Et puis dans le décoder président Honoré Mwanda. Mais va bien qu'on soit dans Kolobana, ils ont faux. Un jour, na yebi que un jour Congo qu'on a libéré et que va bien qu'on nous surtout tous dans Koloba et qu'on m'a dans la surface. Et puis tu la vérité. Merci. Matondo mingi ya solo bandeko balandino sona bandi boyoki vérité ya liwa ya kombata munene Arma Tungulu oyo biso nyonso tu toyebaki ye mpe nga mpe nayebaki Arma Tungulu tosolola na ye mpe mingi na bamarshe to en tout cas que son âme repose en paix. Donc liwa na ye ezali papa Honoré Ngwanda te, Arma Tungulu akendaki ndenge bato nyonso bakendaka, ye akendaki makambo na ye na ndimi te ke papa Honoré Ngwanda ndenge azalaka wana atinda Arma Tungulu po akende kuna akende kokufa bandeko ezali pasi. Biso bakongolais tobongisa langage na biso nde balobaka lolemo to balolaka yango avant ya koloba likambo fo koyeba kokota na mozindo po oyo okomprendre. Bandeko na ngai na bandi mpona kosukisa pamba te Bobo Congo mituna ezali ebele. Mituna ezali ebele tokotika ye pe tokobanda koyamba ye mingi po te solo makambo ya Congo tokotika yango bote. Bobo Congo po tokende na motuna kaka ya suka pamba te ngonga ezali ngonga. Tomoni na mboka kuna lelo gouvernement ya sike salami. Gouvernement ya sike salami yango tolingi toyeba atake vice-président ya CCDP. Alors lelo président Félix azali na ngwende ya mboka. Gouvernement ya sike salami akomi président ya Union africaine akutani na Macron asili kozonga na mboka Congo. Alors tolingi toyeba bino atanke ba résistant CCDP na gouvernement ya sika oyo bino bolobi nini, est-ce que chance nini boza kopesa bango? Papa, déjà bango moko gouvernement yango avant esalama esi échoué. Ino sacré. Chance kopesa bango ezali ata moke te. Et pourtant attaque congolais souhait na ngai ezali ke gouvernement a réussi pour diminuer, pour atténuer souffrance du peuple congolais. Mais le problème c'est quoi? Tout le monde est solo. Tant que le gouvernement a 57 personnes, dans le gouvernement 57 personnes. Le budget à pays est déjà entamé. Il y a un exercice qui est déjà entamé. Le budget il y a un moment ils vont tourner autour de 4 milliards d'euros et que plus de 3 milliards ils vont na train de vie à l'État. Ils ont qu'il y a train de vie à l'État. C'est quoi yo? Botier 57 ministres à table dans la bonne volonté. Le va peut-être va comment? Bah yeso, bah zoa 1000 euros, bah multiplier un euro et comme 100 000. Peut-être. Mais baza na mbongo te ya kusala ata basali ba projet basali ba bidi baza na mbongo te ya koappliquer politique na bango. Oyo kanisi ndenge nini barokoka ko sala musala mpona pepe asepela. Soki ezalaki lokola ba oyo baza na lelo oyo baza kojouer rôle ya président ya Congo. Soki ya solo azalaki socialiste ndenge bakoma na nkombo ya IDPS. Ceux qui sont socialistes. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ceux qui est comme président, on le dit bon, Hippolyte Kadambi a donné 400 conseillers, non, 100 conseillers. Ceux qui ont le dit Hippolyte Kadambi, ma salaire n'a pas été divisé par deux. Ceux qui ont dit Hippolyte Kadambi a été touché, n'a pas divisé par deux. Donc, on a président de salaire. On dit bon, ministre. Bino ne se battre de l'eau, nous voiture de bino, tout le monde c'est grâce à la grande PC par ministre Marino 5. Tout le monde va voiture, il y a cher, il y a luxe, on peut faire une voiture moyen. On peut faire une voiture, il y a bien, mais moyen. Vous diminuez train de l'État, ministre Moko Azara, au moins la Souka, c'est un conseiller. Vous diminuez train de vie à l'État. Vous salez bon au niveau de l'Assemblée nationale, vous diminuez le salaire, on est belé. Mbongo wana,
affecté yango sikoyo na badepense mosusu oyo ekoki kosunga sociale ya peuple congolais wana tonga tomona bonne volonté mpe tonga tokanisaki mboka ekoki ebongo me bino bosali nano okomi na présidence okoti politique nambi na 400 conseiller yokomisi na 1200 basalaire bokutaki wana na présidence mpo bao bazalaki wana banaomi mwinani na baconseiller nyonso bazalaki wana bazalaki deja bato bazwaka salaire ya malonga mais yo okomi wana bomultiplie yango par 3 badepute bikilikili baconseiller après gouvernement bosali d'abord il y a 65 personnes sikoyo ya 57 personnes baza na baconseiller baza na bachauffeur baza na mbongo nyonso tu ezokendeaka na budget na train de vie ya l'état na bapaiement ya bato wana ya bafonctionnaire ya baministre ya badepute provinciaux na baadministratif na bango na présidence ya biloko moko sikoyo ekotikala combien oyo Sama Lokondo akoya na yango babongisa nano sociale ya peuple afinanse na yango guerre asala abongisa mpe na éducation oyo bazolinga bakomisa gratuite tout ça eza bapoudre aux yeux kosala bagouvernement na papa eza nango kaka obengeli problème ya congo ezali likambo ya gouvernement te le problème ya congo ezali likambo ya nini te problème ya congo ezali occupation rwandaise mais bobo congo bato balobi ke occupation ti lelo bazocomprendre te lobi tozoyeba te balobi ke solo gouvernement ye ezali bongo bagene baye bango bakobongisa parce que bapapa wana baliaki bambongo ebele est-ce que bagene oyo baye wana tokopesa bango chance te banani baza na kati ya gouvernement babio bakombo bato basalaka na lizongi te mende aza na parti politique kimbuta aza na parti politique bango nyonso tu bakombo toyebi na toza koboya baza na bakombo mpe bango nyonso bakoti na kati ya union sacré bakaboli baministère ndenge nini mende yo parti na yo ezwi ministère tel mende motu akopesa kombo ya ministre atie wana baluka kopesa kombo motu asalaka na te batie kombo ministre oyo batie wana mende mutapesi neti napesa exemple vice ministre ya finance mwana mwasi oyo vice ministre ya finance azali moto ya parti ya Andre Kimbuta mutatie wana baza bango nyonso tu moto abombi part na ye loshabu mpe aza na baministre na ye nani mpe aza na baministre oyo tu baza na kati ya union sacré bapesi baministre na bango baza na nsima difficulté sikoyo yango wana difficulté ezali ke na gouvernement oyo euti koleka ya ilokamba bazalaki na baautorité morale mibale bazalaki na kanambe autorité morale ya FCC na Chilombo autorité morale ya babengaka ya cash balinga bakash mili bazali autorité morale ya cash bazali mibale mais sikoyo ekomi so difficile mpo baautorité morale bakomi ebele Jean-Pierre Bemba aza na bato bazali basikoyo mpona ye aza na gouvernement mais autorité morale ne Bemba akokila na liboso Bemba lotondula efayokila na liboso Katumbi Modeste baati baza na bato na ye Kimbuta mpe aza na bato na ye mende mpe aza na bato na ye bango tu Tshilombo mpe aza na bato na ye bango nyonso bana kaka gouvernement moko ya bitoto papa bokomona kaka tokomona ka ndenge tozokende tozala baprofete ya malheur te mais eloko moko malongeli ebima kuna te franchement eloko malongeli ebima kuna te matondo mingi ya solo eloko malunga ekobima te na gouvernement mais bobo congo totala na Kivu kuna bana mike ya bagene bango balobi ke balembi président Félix ye akendaki kuna alobaki asalaki discours avant aya na mikili ya poto awa alobi ke ye akokufa mpona bandeko ya Kivu ekokende te occupation wana ye akobenga na barwandais na kati ya mboka na biso mabele ya Congo mais bana classe balembi balobi te biso tolembi tokokoka susu te ezali kosenga président lokola alakaki biso ke akoya kokufa mpona biso toza na posa na ye aya awa me kokamwa tomoni polisi akangi bana ba 15 ans ba 10 ans ba 18 ans bakangi bango yo atake parent atake résistant eloko nini okoloba na président Félix est-ce que ye mutu akangi ye mutu atindi mitindo bakanga bana wana to ezali bazali komaske balingi basimbisa ye touche nde bato baza kolobake balobi eza président Félix te mais ezali bato balingi basimbisa ye touche
mais toyebi ke ye moto azali président yo koloba nini na likambo wana? Merci, eza mawa mingi obi ezali mawa po biso nyonso tu tozalaka balenge air moko, biso nyonso tu tozalaki kosoutenir idps, tozalaki kolanda union sacrée de l'opposition radicale, tobima tosala bamarche, tomela bagaz, bato bakufa ebele, batikala bahandicapé physique mpona bazalaki kolanda lingomba oyo bazalaki kobenga idps. Toyebaki te kozalaki escroquerie monene. Sikoyo lelo bango bakomi na pouvoir, bakomi kosala kaka babiloko oyo bango bazalaki koreproche na Mobutu, oyo mpe bango bazalaki koreproche na Kanambe, bakomi mpe kosala kaka eloko moko. Ifale sikoyo bayebisa peuple ke bolimbisa biso ntango biso tomelisaki bino bagaz, ntango biso totindaki bino na balabala, ntango totindaki bino kosala baville mort oyo ekosa mpe bacommerce mosusu, ekosa baentreprise mosusu, ntango baprovokaka mpe pillage na Congo, tomikosaki lelo tokomi na pouvoir, tomoni réalité eza autrement, bolimbisa biso mpe kosala me bango bakomi kaka oyo bazalaki koboya epai bakanambe epai ya Mobutu, yango oyo bakomi kosala lelo. Bana wana, ils font partie aussi du peuple. C'est l'avenir du Congo. C'est l'avenir du Congo, bana wana. Là, baza kosala wana, bana bino ozobela le peuple d'abord, baza kobetaka na bana kokanga na bana mike. Baminere, po baza kosenga eloko mosusu te, bazosenga tshilo bombongo te, baza kosenga tshilo a réaliser promesse oyo ye moko apesaki. Yango moni président Odongo Lobaka epai na monoko ya tshilo moloko ebimaka ya solo ezalaka ntango alobi bonjour. Sikoyo poto mituna soki bonjour nde ezalaka mpe ya solo. Po nyonso etikali epai ezalaka lokuta na lokuta. Epuis bato baza pembeni na ye na bafanatike na ye bayebi ye azali tellement kizengi, azali tellement zobake ayebaka nde nyonso tu te. Ayebaka nyonso tu te. Bakreye komi na minembwe ye ayebaki te. Batongi bayebi bambongo ya basio de moto ya projet 100 jours ye ayebaka na ye kaka te. Bakangi bana na beni batie bana na baboloko ye ayebaka na ye kaka te, mais ye moto azali président. Donc même entourage na ye na bafanatike na bayebi kaza tellement kizengi vrai mongol yango wana omoni ayebaka na ye kaka eloko te. Mais ezali quand même mawa mingi, eza mawa mingi mpona bato oyo baloba pendant 37 ans, pendant plus de 30 ans babimisa bato ke bazobundaka mpona démocratie et ke lelo bango bakoma kose comporter bongo, vraiment eza mawa mingi. Matondo mingi, mawa mingi. Na est wana papa soki opesanga ndimisa tomoni a décrété état de siège na Kivu. Ah oui. Par principe ezali eloko ya bien par principe. Soki basalaki yango bandaka yo efale basala bandaka ezalaki wana na bandela yango mpona otekolo bango epai na chaîne moko concurrente na oyo ya bino. Na principe kosala décréter état d'urgence eloko esengelaki salama, mais il fallait kosala yango tosala yango parce que toza pays ezali agressé. C'est la constitution. Soki pays ezali agressé, c'est la constitution bango basalela na Kinshasa. Soki pays ezali agressé, il faut kodécréter état d'urgence, état de siège. À décréter état de siège, normalement il faut nommer un gouverneur militaire. Gouverneur militaire, il faut comment nommer un gouverneur militaire, un commissaire de zone, tout comme un militaire pour gérer crise. Normalement, la pratique est d'abord. Mais si quoi ntango ye ambassadeur ya Rwanda azala na kati ya Kinshasa, Rwanda moto aza koagrese biso, ambassadeur ya Rwanda aza na Kinshasa, tokati na relation diplomatique te. Bamilitaire oyo ye akotinda na front bazali bato mingi oyo bauta na bakota na armée de la Congo na babrassage ya RCD Goma, bauti na RCD Goma, bautaki na AFDL et puis na M23 oyo ya tondisa sikoyo na armée, bango nde baokende kobunda na front. Sikoyo baokende kobunda contre banani Ochilombo ye abengaki babanyamulenge. Mais il y a abengisi basoda ya Kenya. Bon basoda ya Kenya sikoyo Bobo Congo rôle na bango zali nini? Soki abengi basoda ya Kenya baye basangani na oyo ya MONUSCO bakobunda basoki ebi soko bainvite bamilitaire étranger baye na armée étrangère ekoti mpa na bino bakozala sous commandement ya armée na bino bayebi terrain te eloko te bakozala sous commandement ya armée congolaise. Sikoyo na armée congolaise état major ya armée congolaise wana eza banani ezali déjà tango fort ye moko ancien ya RCD Goma
ozwi bamisusu bamoyindo wana banani baza bango nyonso basia rcd goma parce que batindi arme na biso bakobunda contre banani eloko ezali ke réalité ezali ke baza kobundisa bango mpo babunda contre bagene oyo bamaimai oyo baza kosala ke komi na minembo esalama te oyo baza kotia barwande na pasi bango nde balingi babundisa mais solution na pays ezali ti en tout cas mpona biso na ccdp solution ezali na minduki te solution ezali simple lokola balobaka ke kagame akotaka na congo sécurité ezali mpona bainteramwe mpona bafdlr oyo bazali bautu rwandais soki bato babumi kote ya likolo kuna na ituri balobaka eza ba adf nano baza baugandais solution ezali félix azali sikoyo lelo président ya union européenne akoki koise na position na ye asenga na rwanda basala dialogue inter-rwandais badialogue kagame adialogue na bautu na ye soki bazongi na rwanda biso tokomi kimia na mboka na kivu na biso soki baugandais bazongi na uganda biso tokomi kimia na kivu na biso solution ezalanga na minduki te solution ezali basala dialogue inter-rwandais na dialogue inter-ugandais tokomima kimia po biso bato tozalaka bavictime biso bato babomaka baviolaka bazopille baresource basalisi biso badialogue intercongolais na san city bamemi biso na baumoja wetu opération amani basali babrassage ya armée basali biso bacongolais batosibi tosalaka nyonso mais pourquoi kagame oyo alelaka ke oyo aza na insécurité alingi koye anégocie na bato na ye te anégocie na bato na ye bautu bazonga anégocie na bato na ye bautu bazonga baugandais ya museveni bazonga na uganda kini okota na kivu ouais parce que totomona mpe imam moko akufi na kivu kuna imam moko ya ugandais donc parce que kote wana mpe donc bango nyonso to bakoma presque bamusulman donc tozo comprendre te moto akufi wana bakongolais baza kolela ye mais aza ugandais makambo wana eza omoni mpona ntango epusani mokomiso tokozonga tosengela yango émission mobimba baadf na lu wana bazalaka na bango te baiteramwe wana babengaka bafdlr wana baza bato basalelaka kagame soki bango bazongi na rwanda kagame oza sula raison te ya koya kopille baresource ya congo yango arisikaka bango yango solution ezali biso mpona biso congo ezonga kimia donc solution yango wana donc po solution yango wana nde barésistant donc tant que barésistant solution bozwi yango wana gaga me azwa est-ce que bautu wana bakolinga ozonga soki basali négociation eke adécrété amnistie pourquoi bazonga te donc biso barubeur baboma bato barubeur baboma batango fort baboma bapanza kutu avion civil batango mwa babango to bazalaki na rcd goma mpona amnistie kana basalaki baza na kiso selekili bazotazakikisi kongo non pourquoi mpe barondel bakoki kozonga mpe neti na kati ya rwanda soki kagame adécrété amnistie bakoki kozonga mais vraie solution avant tokóma na point wana il faut nanu kolongola na félix il faut na félix asote tant que félix azali parce que félix azali mwana ya mosala ya kagame aza kosala nyonso te mpona intérêt kaka ya barwandais soki félix azali solution moko mpe ezala te matondo mingi ya solo bandeko balandi tokomi na suka vraiment tokozwa bobo kongo lisusu masolo ezali ebele bobo kongo tokomi na suka lelo tokomi toyeba po tosukisa mot de la fin mpe pesa biso programme ya ccdp programme na bino eza ndenge nini estce eloko nini boza nango oyo boza koprépare mpona komba malgré bacovid-19 oyo tolingi toyoka yo omeka koéclaircir biso programme ya ccdp eza ndenge nini papa avant nayandola na motuna na yo nali na profite nasala mwa clin d'œil na ndeko na biso mohamed mboyo matondo mingi biso mokumaka mohamed mboyo azali kobunda na mpasi na nzoto na mboka maroc biso ccdp toinisaka na avec son accord toinisaka camion moko mpona koluka kosunga ye parce maladi ezali eza kosenga vraiment mboko mingi oyo tozwaki esi totindeli ye toza kotindaka mbongo nyonso to oyo tokongoli oyo bato bandeko bapesi esalaki biso lokola en tout cas ti ya une semaine
Et ça, qui est sur le coup, 1650 euros. Et si tu as une ligne de Mohamed Mboyo, 1500 euros. 1500 euros. Tout ça, tu as la tour, il continue à 4 semaines où il y a ce qui est dit pour tout le monde. Mais, de Mohamed Mboyo, a vraiment la poste à l'issue, ma commande à Zoyo Kabiso, tout son gars, parce que c'est quoi il commis qu'il faut évacuer aya na mamikili ya poto koya kozwa et que mbongo eza kozanga sikolo eza lokola ndenge ayebisinga ye lokola 1950 dollars donc à peu près 2000 dollars tout de makala beaucoup eza kozanga ye kwaya donc makoya kozala na motema ya monene toyeba kosunga ye mpo ayeba kobima kuna aya kolanda baswana epai boye mpo baswana kuna ezali vraiment kokuti très cher. Merci. Alors par rapport à la programme Nabiso, ils avaient que les 17 et les 18 Hitler d'Afrique, mon conduit à Bandazi Tutsi, Paul Kagame, Azali Koya Awa, il y a un Moussala Naï Chilombo. Donc, Biso, la résistance, il faut tout Mungama, Poto Kitokoyamba, Biso CCDP, Poto Zoyoka, Ba Oyo, Ba Yini, CCDP, Baza Kolobani, mais que Biso Toliaki Mbongo ya Chilombo, Toliaki Mbongo ya Chilombo, Tome Mabato. Le 28 na tribunal tome mabatukuna ko Chilombo azala bien awa ko Chilombo aya bien akutaina Macron baluki azongi na kimia bango bazosala ba video bango na ba video na bango ezali kolakisa ki CCDP nde esalaka mosala ezolakisa CCDP esalaka mosala mpo sino te nga na tie bango na défi moko na bango oyo asalaki ba video amobilizaki bato bakende koyamba Chilombo soki ezali abimisa video yango bango nyonso tu babomba malaka na nsima CCDP yango sikoyo biso tokosala mosala tokokende koyamba Kagame na Chilombo na modele ya mboka na biso. Le 17 na le 18 ya congolais bokomona baprogramme bokomona bamessage tokoyebisa bino loni tokosala mpona kokende koyamba Hitler d'Afrique, auteur le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Akoya awa na mwana mosala na ye Félix Chilombo bakozala awa na France il faut toya koyamba bango baya kobina makina ya modele na biso. Merci papa. Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya émission bokoko bayindo toyambaki bongo vice-président ya CCDP Bobo Congo na bandi mituna totuni bolandi mituna ezali ebele tokozongela lisusu bokomela biso na bacommentaire mpo tozongela me tokozongela ye parce que batoilette ezali ebele mpona République démocratique du Congo oyebi ke mikolo oyo tolobaki bandeko bosabone massivement na Congo Alenga TV po ba émission ekobanda koleka en direct tokobanda koyamba ba résistant moto nyonso tu tokoyamba yo mais oyo okolobela makambo etali mboka na biso mboka ya Congo ozali soyez les bienvenus na émission ya Congo Alenga botikala malamu nzambe apambola bino ezaki ya bino ndeko Congo Alenga na bandi bandeko na biso ba congolais tozala na boyokani bomoni ndenge Bobo Congo alobi ezali pasi mingi bandeko bokende kofunda bandeko na bino bokende lobake convocation wana ezalaki ya lokuta na mwana moke kuta kokamwana na poto bandeko ezali soni mpe mawa mingi convocation ya Bobo Congo explique biso ezalaki ya malamu pe liwa ya Armand Tungulu bandeko toyoki yango Armand Tungulu ndenge akufelaki bandeko ezali pasi mingi kolobake Nkondo Honoré Ngwanda papa na biso mukolo ndenge wana oyo atelemisi bato ebele na kati ya résistance bandeko na nga bakongolais nyonso tu tokoma komipesa na mboka na biso na kati ya diaspora likolo ya papa Honoré Ngwanda tokoki koboya yango te ye azalaki ferme mpona koloba makambo ya Congo mpe komonisa biso ndenge nini mboka ya Congo bazali kozwa biso yango na barwandais mpe bapaya nyonso tu bazingizingi mboka na biso. Nzambe apambola biso apambola mboka ya Congo la République démocratique du Congo na pese mbote na ba résistant nyonso tu mpe bandeko ya CCDP na bosani te mbote na président colonel Odombo esika ozali bandeko bopartage émission oyo bopartage yango mpe bosabone massivement
na Congo Alenga TV. Matondo mingi mbote na Bobo Congo. Merci Bobo Congo. Ezali mba liboso te ya solo tosito yamba yamba yo kasi ya solo Congo Alenga azali pona bino. Nzamba pambola yo pe CCDP nzamba pambola bino kimi ya nzambe za la kati na bino tokutani bongo mbala sima ezalaki ya bino molobeli papa na bino Congo Alenga mwana mfumu Kimbangu tokutani bongo mbala sima matondo mingi ingeta matondo